Oh Nzambe azwa lokumu, gloire au Seigneur, tokutani lisusu peuple de Sion, shalom. Topesi bino mbote bisika bozali na kombo na Yesu Masia. Oyo eza prière na biso ya 0 oyo tozokita na yango. Yango mo tosangani lisusu Nzambe aza malamu. Oyo abateli biso na bino. Lelo deuxième jour na biso ezwi suka na pokwa ya na 18h sko tozomata mpona mikolo na biso ya misato. Po tosilisa lobi na 18h. Oyo azwaki conscience ya likambo oyo te. Nazo interpellé bino vraiment Nzambe azomimonisa. Bomikotisa makasi vraiment. Bolongwa na distraction Nzambe azosala. Parce que omona bato ebele barobika. Mais oyo lobi ngai pe nazalaki ka na jeune oyo nazalaki pe ka na prière oyo mpona ninga nabiki te. Eza problème ya mutu conscience. Na ndenge pa azwili likambo yango na série nyonso atie na concentration na ye. Et kontaka pe parce que la prière c'est la concentration. Nzambe abomoi, Nzambe abolamu vraiment afuta mutu nyonso oyo a respectaki rendez-vous oyo pe. Asali yango na bokebi nyonso. Atosi même na régime oyo biso topesaki ya 3 jours ya tina lipa. Biso pe toya ba mama bana. Topesa kutu mwa nini me topesi tomeli te. Tolie eloko te mpona ke Nzambe oyo ayokela biso maasalela bana ne ya kokamwa. A visiter bino, a délivrer bino. Ba sujet wana tokita prière elobi. Mais prière wana ekoki ko dire pe na vie na yo. Ba sujet wana ozo développer yango. Po ezaka oyo eza kati na biso yango biso tosambelaka. Na molimo abakiselaka biso pe atiaka. Mais inspiration mosusu ba sujet ton molimo opesa biso. So po oza bien okoki pe kokoma yango. Yango wana pe ka oyoka baloba pesanga prière. Yango wana ozoyoka wana so ozosala wana motema moko. Okomona bolamu ya Nzambe. Mabe mutu oyo azokamba azala faux pasteur to faux servante. Nde ko empêcher miracle salama. Mais mutu nyonso atambola na kobanga Nzambe. Pe azotosa ye pe aza na makolo ya Nzambe nyonso oyo asalaka Nzambe aza na nsima na yango mpona kosoutenir. Soutien ya Nzambe elongo akata o Nzambe mutu otiki mutu. Nde soutien ya Nzambe elongo pe makambo na yo nyonso ekomi sans impact. Mais makambo biso tozosala poussé par l'esprit. David abeta lindanda milimo mabe bima na nzoto ya Saoul. Ba prière biso tozosala au premier jour déjà tozana bikamwa miracle o Nzambe accompagnaki biso asalaki. Lelo pe deuxième jour oyo avato koma 0h. Eza na bato batindi ba voice na bango oyo bamoni bolamu ya Nzambe na bavi na bango. Yango moni nazo courager o muto mipesaki te. Mikotisa mobimba zala concentré. Awa tozokita na biso ka lobi na 18h. 1h na présence ya Nzambe eza très important. Eleki même mutu asala mila ailleurs. Bible zoloba mama malgré Bible zoloba eza na français nde na yeba yango na ngana na yeba te lobi nini. Vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Maman Serana lobi bien. Malamu suka ke bandeli. Yangwana vraiment mi pesa. Mi kotisa. Loba papa nga pe nazaki na 3 jours nga pe naza posa komona yo Nzambe ya bosantu. Nga na yaki epai na yo rendez-vous. Yo nde moyoki losambo ya nola ngai. Pe Nzambe ako ya nola okotala biso te bato pamba biloko ezanga tina. Metala Nzambe ndaza na quelque chose ya mutu ya kosala na bo moi na yo Nzambe ya délivrance. Amen. Wana vato kota na prière na biso servante de Dieu. Tangela ngai Jérémie 33:6. Tangela kaka 6 ya pamba. Totangi liloba Nzambe ezala concentré zwa Bible na yo. Fongola na Bible ya Jérémie 33. Zwaka avec ces 6 yango na lotanga soki oko continuer eza pe malamu. Tangelanga mama. Amen. Yawe akotelaka bato na ye mpona kobikisa bango. Alongisaka bato nyonso oyo bazali konyokwama. Esili bongo. 6. Bible zoloba Nzambe akotelaka bato na ye.
ayokelaka bango mawa na 3 jours oyo nzambe akokota likambo na yo akokota bitumba na yo mpe ayokeli yo mawa. Nzambe aza nzambe mawa asilika mpona ntango molai te. Nga moko naza témoin abengana nga na lopango na ye mbala combien me azongisanga na makolo nde mpo naza mwana na ye. Batelaka bana na ye abombaka bango mpe aprotegeaka bango mpe ayokelaka biso mawa sangolu sa mawa na ye toza eloko te tobika bolamu na ye te. Akotelaka bato na ye na makasi nini mpo ye nde aza makasi ya mokili, c'est lui la force. Ye nde apika makonzi me momona biloko nyonso ya na mokili ye mutu atia yango mpe ezala bongo. Mozalisi na nyonso eza ye nzambe Abraham, ya Isaac, ya Jacob, le Dieu vivant, le créateur de toutes choses, le créateur de toutes choses, mokonzi ya l'univers. Eza ye nzambe bosantu oyo pusanaki pembeni na ye. Yango moni tolingi tokumisa nzambe oyo akokangola mpa koyokela mawa mpo aza nzambe motema malamu. Biblia ezoba na psaume aza bolingo mingi. Totya nzembo toyembela ye ebongo. Mama nanga tindelanga nzembo, tya nzembo. Tozoyemba Yesu azali awa. Na biso Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Ayo ndelonga bana Israël. Lelo biso benga biso ba Israélite, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur, tu es notre soutien. Ya na Yesu. Biso tokomona Yesu kitoko tosa ye. Biso tokomona ye na lola. Biso tokomona Yesu kitoko tosa ye. Biso tokomona ye na lola. Ya solo. Alléluia, alléluia. Alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia. Alléluia na Yesu. Biso tokutani na Yesu, biso tokutani na Yesu. Alléluia. Ezali ya solo. Alléluia, alléluia. Alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia. Alléluia na Yesu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau. Servante de Dieu. Oui, bien que nous tous ça, musala papa, mais par téléphone. Tokokozala tozosa leloko bien, mais ce qui ordre ezate eza désordre. Notre Dieu le Dieu d'ordre oyo lobaka. Nazui remarque batumi balé eza déjà peuple mobimba nde lobi. Donc ce qui yoza na sujet na tikela autant opesi sujet molimo apesi yo. So nga pe nazui sujet na pesi po bazwa o eza ordre po bayebaki na lobi yango po bayebaki commentaire ekomeli biso.
ozomona soki nga napesi sujet comme yoza par téléphone bayoki pense na nga po bacomprendre malamu likambo kozala malamu mais soki compréhension eza te ekoki obimisa mpe mabe soki yo mpe ozoloba na tikeli oke na pense na nga soki eye navandi nazozela yo osilisi apres nga nazwi rele nalobi wana nde ekozala bien napamboli bamama na biso oyo mpe basali biso remarke de mama basali biso remarke ntango mosusu mpe emataki ndeko moko na motema emataki nzambe asali ekomela biso toza kati na yesu eza mosala ya papa na bino ya papa na biso ntango yo mpe ozali wana oza koeveye eza malamu mingi mpo nyonso wana esalama bien mpona lokumu ya papa tika nzambe vraiment apambola bino tokonsidere yango parce que moto ayebi koleka moto eza te naleki yo te moto ovandi na ndako ozotala ngai chacun a son temps mais boza baservante de Dieu nazocroire na ministère oyo mpe eza kati na bino oyo ekobima na ntango nango na ngonga na yango beaucoup de respect nasengi excuse amen tokoti sikoyo na priere na biso emati ngai nayebisa bino ntango mosusu ezalaki mpe moto moko alingaki asala yango boyeba deja komeli biso nzambe abomoi azali nzambe ye nde akonvoke biso awa yayebaka so nzambe abengi mutu aza na makambo oyo ayebisaka mutu mpona peuple oyo ya kotya na nzela na ye nasimba eloko saint esprit ayebisa ngai yango nabandelaka yango parceke naye comprendre bana nzambe ebele soki yo oza na yo bien me bato mosusu baza na problème ennemi adétruit biso mingi nayebi ke atouche miso ya bato po akomisa bato baveugle spirituellement nayebi ke akomisi bato bababa omona moto mosusu ntongo priere ekoki ere ya priere aokoka osambela te donc ye bakomisi ye baba spirituellement faut récupérer maloba na yo omona moto mosusu mama azoyoka makambo na ndenge mosusu bino bozoloba ndenge mosusu ye mpe azokomprendre na ndenge mosusu donc bakoti yo molimo e compréhension yo comprendre makambo kaka na ndenge mosusu moto mosusu ata olobi malamu ye azoyoka te donc ye bakomisa ye matoyi ekufa alors nyonso wana molimo mosantu aza na mposa kosekwisa badon spirituel mpo moto atambola malamu ayebi ke fo azala na miso alors biso nyonso tokobelela nzambe oyo le réparateur de brèche ye nde akorestaure bomoi na biso tozomona molimo azosunga biso azoloba azotalisa biso oyo basala kati na biso ngai rebeka bakomisaka vi na nga poubele moto ata asali toilette aye kobwaka na nzoto na ngai alors eloko eleki makila na yesu ezali te moto ata alinga suba ata ndoki moko boye ata ndoki ya mondele alinga suba fo akosuba mpa na nga donc bakomisa vi na ngai fulu alors so lelo nabimi pembe na bino moto mpe akonsidere yo eza grâce ya nzambe oyo alors aza nzambe moko monene tozokota na kokumisa ye tozokota na kotombola ye oyo apesi biso elonga tosilisi journée topamboli ye tobondeli au nom de Jésus de Nazareth papa toye kopesa yo merci tobondela mama sera totika video na maboko ya nzambe ebongo topesa bareketi tosande tosalaki na moi oyo eza motuya bayoka biso koloba te alleluya ekembo na yo yesu masiya te bazwa bareketi oyo bakodevelope nango epesa nde vie epesa bomoi toluka molimo mosantu pendake tozokumisa ye toluka ekuti na ye tobondeli au nom de Jésus de Nazareth banda kokumisa nzambe banda kotombola nzambe abosantu loba seigneur oza bien mpona ngai yango tala ntina na ye kokumisa opo toza nzambe papa na pamboli opambola nzambe wana nzambe abosantu nzambe monene netola ye tombola ye po abongi na lokumu kumisa esika yo ovandi esika yo ozali loba merci papa po tozosisa deuxième jour na biso lelo yo nde ozalaki na biso dès le premier jour ti lelo deuxième jour yo nde ozobatela biso ozopesa biso makasi na nzoto zwa lokumu mokonzi ya l'univers tombola nzambe oyo oyo apesa yo pema na bomoi oyo abatelaka yo nzambe atango nyonso netola ye maloba kokumisa nzambe ezanga te il est tellement bien il est tellement merveilleux
banda kopambola nzamba na yo, banda kokumisa nzambe na yo, banda kosanjola nzambe na yo. Aza tellement monene, il est tellement grand, ton Dieu il est tellement grand. Netola bo nzambe na ye, pambola ye, kumisa ye, loba na ye mokonzi, na ye kokumisa yo, loba na ye mosantu alola, na ye kotombola yo, loba pote yo bongi na kembo, mosusu azali te incomparable. Yo nde loboko molayi ekota ntina mai obimisanga na mai. Yo nzambe oyo kaka losambo na belela yo na balosambo nango oyoka mpe oyanola. Naza fui oyo naza mbuma naza produit oyo nasalami na maboko na yo. Banda kokumisa nzambe soki osalaki nga te na ngai nazala te. Yo nde odekora ngai Seigneur. Yo nde opermetaki nga natelema nazala ya kokoka. Kumisa nzambe apesa yo maboko apesa yo makolo otambolaka. Eza na mingi bavanda na bafauteuil roulant. Eza te mpo balingaki. Me nzambe na lola aboya mabe komela yo. Boni ya bato bamata bakaminio basala ba accident. Mama na biso auti kotémoine alobi mama na témoine nzambe oyo. Car pendant la prière mwana asali accident. Me mwana bimi bien. Ata problème moko te na kumisi nzambe oyo. Eza bato bazokumisa nzambe oyo. Pambola nzambe molamu. Oyo abatelaka bana na biso na banzela classe. Kumisa nzambe na yo. Pambola ye. Loboza malamu mingi. So natali bisika nga na wuti. Oh Jésus nateka bachase nga Rebeka. Nga nateka bachase. Ngai nateka nini te. Oh nzamba motema malamu. Nzambo achangeaka vi ya moto nga oyo nazalaka chayer kopera. Ya kotambola na gondo singa makayabu na loketo. Ya koganga na balabala nzambe kobina na bawenze. Kokanga suki na balabala suki kanga suki. Me nzamba za motema malamu. Nzamba ya bomoi, nzamba ya bomoi. Napesa yo nini kolo. O change vinanga nzamba restauration nyonso kumisa nzambe. Amen. Amen. Nzambe akangola bato ebele na mokili. Nde nzambe wana tokumisi. Nayebi ke bozolela mawa na nzambe. Me miso na biso bapense na biso esumuka ntango nyonso. Bokitaki 18h atokomi tozokende to traverser mokolo mosusu le 19. Ezali ngolu malgré miso na bino emoni makanisi eyoki toyebi te. Tozolela biso nyonso nzambe ayokela biso mawa kande tolobaki ozwi requête odévelopper yango okende yango molayi okoki mpe kobandela yango bien po te kaka tozala na kimia toyoka na malamu po ezali telefone toza sur place te mais l'essentiel boyoko ezali pensé ya nzambe. Tolela mawa na nzambe na bomoi na biso na bandeko na biso na bana na biso bai mpe baza na mibali balelaka mpe mawa na nzambe mpona mibali na bango. Tobondeli au nom de Jésus. Lela mawa na nzambe na vina yo. Nzambe na mawa yokela libota na yo mawa. Bango yo liboso trône na yo ya ngolu Seigneur. Bapusani liboso na yo mpona koluka miséricorde na yo pendant 3 jours. Zamba bo santu mimonisa nzamba Israël. Molimo mo santu le paraclet dispensation ya suka. Yo nde kende kosouffle bomoi na bango kende koyoka mawa mpe limbisa. Yo nde oyebisaki biso kanda na yo osilikaka pendant ntango molayi te. Soki eza na ndeko na nga moko opesaki ye mokongo. Ozalaki kokipe lisusu makambo na ye te nzambe. Tika na losambo na pokwa lelo tala ye lisusu papa. Soki eza na moto moko papa yo benganaki ye mosika na yo akozi ya masumu akomaki solo. Yo nde oza na makoki ya kosokola ye na makila na yo po okomisa epeto ndenge okomisi nga. Je me souviens papa où tu m'as pris. Na kati ya poto Seigneur osokoli nga okomisi nga mwana na yo. Oh nzambe nini yo olemba na kosala. Accorde ta miséricorde à ton peuple Seigneur. Accorde ta miséricorde Seigneur à ton peuple. Bayoko invoke yo yoza nzambo yokela ville mobima mboka mobima Ninive mawa. Oh Seigneur yoza nzambo bimisa Lot na prison ya kati ya mboka olingaki oboma. Kolo Sodome ekomaki lokola prison mpona Lot. Faut azala libéré papa pour yo détruire. Alors bana na yo nzambe
Yozo ya pona ko détruire œuvre des ténèbres. Bible lobi les ténèbres ne régneront point toujours. Car le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Papa va yo détruire œuvre des ténèbres. Bimisa bana na yo na kati na molili. Bapeshaki contre toi. Bafongolaki baporte nde base retrouver na prison molili. Na beleli yo nzamba délivrance. Yokela libota na yo mawo kangola bango nzambe. Olongola bango nyonso ya mbindo mpe bamarke bazwi na esika malamu te nzambe alula. Tika bato bamona yo ange de l'éternel kosokola bango na makila mpe kolongola bamarke bilembo ba mauvaise semence. Nzambe alola yokela peuple na yo mawa. Kitisa mawa na yo na bomoi na biso. Wana yo kobelela mawa na nzambe oke kolela mawa na nzambe. Na yebi oza na repentance. Tobondeli tolobi amen. Ngai na bino tozobelela makila na Yesu. Makila na Yesu ekende kopetola biso. Mama, naza koyebisa yo mama to papa. Makila na Yesu oyo eza eleki kisi. Tala kaka eleka makila ya beli. Bongo kisi. Tala ka makila ya bele elobi ka Yawe. Bozwa makila ya bele botia na baporte na mino kufa okota te. Nini ekoti na vi na yo? Tielembo makila. Nini evandi na ndako na yo? Tombola makila. Makila na Yesu nde bimisaka liwa. Makila na Yesu oyo nde benganaka mipepe mabe kota na ndako te. Esandela nio. Quand tomonaka makila bomo ya mutu eza na makila, apôtre Paul alobi ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bomo ya mutu eza na makila banda kobeta lisola makilo ya sopaki mpona ye. Belela makila na Yesu kota na vi na yo. Na matoi. Sokola miso na makila. Naza posa bato ba témoigner ke miso nanga molimo na perda. Na moni yango. Bamema miso no wapi. Bamema o wapi. Matoi na oyo kakate tia makila. Olobi makila no eganga. Eko ma pression. Ekene ko longole loko etufa matoi nanga molimo nazala sensible na ekuti molimo mosantu te. Tongo zoka nzambe tozoka muna satana tayo yango koma désobéissant liboso nzambe na kobebisa nyonso. Tozokende kobelela makila na Yesu na bomoi na biso epetola yo. Ekanga yo nzoto makila na Yesu esokola yo bombe étoile na yo. Makila na Yesu esokola maboko na maboko babebisa yango bandeko. Balongolaka makila na biso bakoti makila ya mwindu nga na mona maboko ka tosimbaka biloko eza très important. Nzoto no fo sokola yango na maboko ba organe na yo ya nzoto fo sokola yango na maboko ba rein na yo ba matrice na yo wana fo sokola yango na makila na Yesu opetola kango ozoloba nzambe soko za mwana mosobi papa na moma na ngai ya ba periode makila na yo esokolaka nyonso tous les mois nyonso ntongo ezobwaka mebimaka nyonso asalite ya mbindo ebwakaka ndenge osi ebwakaka mai ozomipetwa na makila na yo ozolongola nyonso ya salite na mbindo bilakeli mabe ba mauvais sort babwakela o balisuma babwakelo elata na nzoto yo kanisa kotambola balinga ngai te mama batia osolo na nzoto yo yebi nde te po bakanga ozolomi yo kaka te yo ozokanisa oza malamu mpo lelo kota tristesse na vi na yo omibwaka omiboma belela makila na Yesu miso na yo mutu na yo suki na yo batia oneni na suki o etambolaka na suki na mutu belela makila na Yesu tobeleli makila na Yesu tobondeli mama sera pesa basije mpona makila na Yesu. Zoke kobela makila na Yesu Kristo esokola biso. Tozobela makila na Yesu Kristo bandeko na ngai tobela makila na Yesu tolela ye makila esopanela biso. Eza na bamingi omona na maboko batambolaka na epembe bazali ozotambola na epembe otambolaka na sashe moko ya kobola tobela makila na Yesu Kristo ekangola biso tobela makila na Yesu Kristo ekolongola balwa elongola molili balwa etabli biloko baimposa biso na bafamille tozobela makila na Yesu Kristo makila na Yesu esopana
makila na yesu esokola biso, makila na yesu ebomba biso, ebomba pokwa na biso, ebomba mayangani na biso, ebomba biso, ebomba bandako na biso, ebomba misala bana na biso, makila na yesu kristu na butu na lelo ezala ceinture de protection, esokola bandako na biso, esokola biso moko ikomplet, tozobela makila na yesu kristu. Ndeko nanga bela makila na yesu ya kokangola bekata singa nyonso singa ya molili oyo ezolimite vi na yo. Eza na bato mosusu omona bakanga esinga loketo ezopesa bamaladi, yo obelaka kaka, yo obelaka kaka, balatisa osinga ya bondoki. Ngai baseri moko na bandaki kosambela, nazosambela nayoka mpenza singa pinga boye physiquement, singa ekata na nga na loketo, singa ekata na nga na loketo. Olandi batémoignage na nga kuna bato mosusu balandi batémoignage na nga to te, nazalaki na singa kopela. Nde boye moko mosusu mwana azoyebisa nge eza singa tokangaki yo na ndenge ya butu ya kindoki mpo obelaka ozalaka nokaa na badoulere. Ozomona makambo ya ndoki basalaka biso, tozoki kobela makila na yesu kristu ekata basinga nyonso invisible, basinga eza na baloketo na biso, tozoki kobela makila na yesu. Moto mosusu komona ye na mikumba pena mikumba na mokongo, aza na ye wana kaka don aza charge, mikumba bifunda na vie réelle bomona mwasi kitoko mobali kitoko, tobela makila na yesu esokola biso. Yo mpe moto olelaka bamo de tete, makila na yesu kristu na motuna esokola yo. Bato mosusu batambolaka sasa inverse, motuna se makolo likolo, tozobelela makila na yesu lelo ekangola biso, makila na yesu ekangola biso, ekota mpenza na bavi na biso mpona kokangola. Donc na 3 jours obima vraiment loba non, nakende koluka nkolo mpe nakutanaki na ye. Toyaka boye tolokola téléspectateur, Alléluia. toya po tosambela tobika, tozoke kobela makila na yesu kristu, makila na yesu kristu. Omona yo moto osala ba fausse couche, bamemisa oka mwana, ozalaka noka na mwana, namonaki yo na mosiko ndiye na mwana, tozoki kobela makila na yesu kristu esokola biso. Basimbisa yo nini, basimbisa yo nini? Mwasi mosusu kitoko elongi nzoka ozotambola elongi batie elongi ya ngulu, tozoki kobela makila na yesu ebebisa misala nyonso baimpoza likolo na biso, bato badesida oyo lelaka, tozobelela makila na yesu kristu. Bela makila na yesu kristu, makila na yesu kristu ekangola biso, makila na yesu ekangola butu na biso, makila na yesu ekota na bavi na biso, makila na yesu ekota na misala maboko na biso, tozobelela makila na yesu esokola biso. Eyabela makila na yesu na maboko na yo, omoni moto mosusu mpe na maboko na ye basimbisa ye nie, tozobelela makila na yesu esokola biso, tozobela makila na yesu esokola biso. Moto mosusu komona ye pa bato bazokima ye, yo oza mwasi kitoko, baparfum mobali kitoko, olati kitoko, yo moko omitele olobi wi, nzoka yo niata nie, tozoki kobela makila na yesu kristu. Okoti na ndako ya bato na nie, bandidi bazolanda yo, bato bakoma kokima yo, esprit ya rejet, tobela makila na yesu kristu ya kokangola biso, makila na yesu esokola biso, ebomba biso, makila na yesu ekota makila na yesu na baorgane partout. Eloko nini oliaka na butu, eloko nini omelaka na butu, balesa yo nini, ezo etufe bavision na yo. Eza na moto mosusu olebaki ndoki, biloko ya mabe, biloko ya masuma elambami na banzonga bondoki, bapoison, tozoki kobela makila na yesu esandisa biso nyonso oyo balesa biso, nyonso ekanga biso, nyonso eza kati na biso, eza attaché na baame na biso, na nzela ya makila na biso. Mibali ya fami bakotaka na makila, tobela makila na yesu kristu, tolelela nzambe asokola biso na butu na lelo na kombo na yesu kristu. Rebeka tinda reketi soki ezali tobeleli makila na yesu. Merci makila na yesu, bordonnance nyonso esi basigne makila na yesu. Nazobeta sete, nalobi nazobeta sete wana, bolongola bamarke nyonso batia biso, bilembo basini bakashe
baporte oyo bafongolela biso spirituel yo sikoyo okende kotia elembo ya makila ntongo akoya ayebi ke porte atikaki yango ntongo akoya porte ekangami tia makila baordonnance bazokende kosinyaka mpo na yo makila na yesu ekende kofutela yo baniongo futela yo baniongo oyo eza koreklame osala esavoir ozobelela makila na yesu loba papa nabeleli makila na yo papa ekende koganga esika batangaka kombo na nga makila na yo melisango banguna na yo melisa bango banguna na yo binemi moko mosusu nalali molimo azoloba nanga melisa bango makila o bato balobi na biso na beglise papa nani ateyaka makila na yesu bakomelisa ngo bademo te babangaka yango eza lokola kombo ya jésus ya kombo ya nguya ndongo ozomona makila na yesu wana melisa yango bango bamela ekomela bango moto ekomela oyo epe makila na yesu oyo bunda na makila na yesu parceke elongo eza na makila na ye nzambe apesa yo victoire alongolo maladi nzambe alongolanga cancer azali na bomoi akangola yo victoire eza na makila na yesu belela makila na yesu ezala protection na yo na ndako belela makila na yesu na baorgane na yo na place nyonso na ndako na toute pièce sokola ndako na nde tosalaka nettoyage ménage na makila na yesu loba papa nazobela ya makila na yo na kombo bapesanga kombo nini yo memaka na nsima kombo esprit ezali alors porte oyo bango bakotelaka eza kombo tia makila na yesu na kombo bapesa yo kombo ya malédiction kombo ya botutu ngai na defisa yo mbongo ngai namona bakabelanga mbongo nzoka ezalaki bakabeli nga te bandeko bapesa nga nde niongo ya molili mpo bareklamaka ngai ezala porte oyo bango bakokotela belela makila na yesu efutelo niongo moko ereklamelaka yo oyebi te ezoganga alors lelo makila ekende okoganga basala nini na vi na yo basokola yo na nini nga basokolaki nga maboko na mai ebembe basokoli ebembe bai kosokola maboko bolandi témoignage na nga nini basala yo nini babwakela yo comme mauvais sort makila na yesu belela makila na yesu makila na yesu epetola yo makila na yesu eganga na vi na yo makila na yesu oyo esika nyonso bamema foto na yo na se na mai na zamba pandanga nazoloba yo ozobelela makila na yesu mpo bosana basujet te oyo nazopesa yo na makila biloko nyonso epresentaka yo na molili image nyonso kende kotya makila nalobaki bapano mosusu batelemisaka na butu toza na mutu oyo tozoloka me n'importe ki aza na posa loka aza na posa bwaka lisuma abwaka ozotya makila na yesu partout makila na yesu na bamire na bapeinture na mire na yo nani atiela yo peinture na ndako nani atiela yo peinture na ndako belela makila na yesu lobi nazobelela makila na yo nzambe boteli nga nakenda kolala botuto nga nakenda kozwa meme na bambete hôpital belela makila ye na yesu na makolo na oni ata wapi otika wapi belela makila na yesu nalobi nani atiela yo peinture nani atiela yo karo na ndako belela makila na yesu na ndako wana olobi papa makila na wana bilamba nazolata belela makila na yesu esokola miso ya molimo matoi belela le sang de l'agneau na pokwa lelo makila na yesu elongezaka na makila na ye makila na yesu eganga na vi na yo makila na yo eganga tozobelela makila na yesu ekita na corps ame esprit na biso belela makila bomoi eza na makila elonge eza na makila vi eza na makila vi ya bana na bakaye ya bana belela makila na basaki na bango komema na classe belela makila na yesu belela makila loba makila no eganga meme na ba omona nanga vanda na ekole meme na baningo bana nanga bakutanaka na bango protection na yo na bana nanga belela makila pandanga na opesa basije yo kozelanga na silisa te yo zobelela makila parce que toza dans la prière comme ici toza ensemble belela makila na yesu loba na sika nanga domaine nanga bandoto
nazokoka kokanga ndoto te papa, nazosala nettoyage na makila na yo Nzambe. Belela makila na Yesu. Mama yo boko na yo Seigneur. Emema nini papa? Esimba nini papa? Batiani na maboko na yo nga na yambaka membre ya famille yenga na ndako bandeko. Alobi tosambela. Yo simbana na batu na kati église bo simbana maboko pesa batu bamboto yebi te. Batikela yo nini bazwa nini? Belela elongo eza na makila na Yesu, délivrance eza na makila na Yesu. Tozobelela makila na kausa o maboko mama. Nazala so na yoki mukusa na maboko na simbi mbongo. Nenga na simba susu eloko te. Ekauka na kausa o maboko. Vie eza na makila kotisa vie. Étouffement na mutu na yo. Babotola yo prière. Elongo eza na makila na Yesu. Okoka suko sala ba déclaration te. Elongo eza na makila na Yesu. Belela makila. O Nzamba bomoi. Obima na nini? Na ndako ya tata na mama na yo obima na nini? Eloko ni basimbisa yo mema nini? Okenda na nini ntongo yo kita ko voyager? Nini elandaka yo? Nini bapesa yo physiquement, spirituellement? Belela makila na Yesu, elongo eza na makila na Yesu. Nana latisaka yo kushe. Pe nana azalaka kotafuna biloko na munoko na tafuna lesi yo pendant que ozalaki bebe. Eta dame na ye. Soyi na ye wana banda kolesa yo ya liaka na butu. Koko wana banda ozala so atafuna eloko apesi yo atio na munoko. Oyo azalaka komanse yo na mafuta ngola, na mafuta mbila azosala yo massage na nzoto maloba ni abanda koloba yo kozala ndumba. Yo nde kosimba famille. Oh belela makila na Yesu maloba elata na nzoto tambolaka nango koka ovanda mobali moko te. Mama yo koka kolala na kanda. Même Bible lobi biso to kokolala na kanda te me yo lala na kanda na ndako libala. Belela makila na Yesu. Oh mobali na ngande mutabeta nga libaku. Mama eloko eleki makila na Yesu ezali te. Nika ye na linuka ya kolo. Nika ye na makila na Yesu. Makila na Yesu echangeaka ba vie ya bato. Elongolaka ba masque. Moko komi kitoko misepeli. Moko moni ofane. Bote esili na elongi. Ozotuna okanga mutu na komi boye. Me mikolo na yo te koza kitoko makasi te. Eza masque. Masque bakomiso elongi kamele. Soki kamele yo so balobaka nini? Belela makila na Yesu na elongi na yo wana. Belela elongola ba masque. Molili batiela yo na vie. Belela makila na Yesu mama. Longola kobanga na makila na Yesu na vie na yo. Belela makila na Yesu elongola be stress motema moto. Lokoso ya mbongo. L'argent racine de tout le mot. Lokoso ya mbongo soit fait d'argent. Elongwa kati na biso. Makila na Yesu mama. Zamba kangola biso apesa biso kimia. Na 3 jours oyo nelonga nekota na bavi na biso. Nani aza traumatisé na besprit mauvais? Belela makila na Yesu melisa ba makila. Yo moko melaka makila. Ozwi mai na nyonso lingo mela mai. Otie makila omeli. Tous les jours salaka yango tanko nyonso ozosimba mai. Oya bongolaka mai vino ozwa ko invoke ye. Bongola mai onga na ozomela makila. Afin que bakotisa na vina nga na ndoto. Afin que bakotisa na vina ngai na nzela ba filme na zai kotala. Elongwa na nzela makila na ye. Esprit nini olata o na nzoto mama. Esprit nini olata o na nzoto. Yo tambolaka na nini na lokuta. Na moyibi. Oke musalo komozonga na besuyeme. Oke musalo komozonga na badran. Na bakisi ya bato ya ménage. Oh Nzambe belela makila. Nzamba kangola yo. Esopana na bomoi na yo zwa délivrance. Elonga eza na makila na Yesu. Makila na Yesu peut faire tout. Nini o makile koko sala te. Nga na kati ya nzoto na ngai na banda ekobota te. Bakangaki mabota na ngai. Muko musu nazo sokola nzoto na moni singa. Na betela bino na benda boye komi nzete. Na benda boye komi na basuna ba lokola kamundele basoso batie lokola kamundele batie nga na kati. Elonge eza na makila na Yesu. Yo botaka te olobi place mwana vanda. Batia nini na mema nini. Nettoyage ya makila pe ya Yesu Masia. Na kati ya bomoi na yo.
Alléluia. Ok. Amen. Loba mama sera. Pesa sujet. Amen, amen. Amen. Kobelama wana Yesu likona bavi na biso na butu na lelo. Surtout biso ba mama. Mingi biso ba mama, ba pratique ya ba mama. Tozo ke kobelama wana Yesu likona bavi na biso tozo lela to kita. To confesser, to yambola na bosolo na sincérité. 3 jours eleka oka boete. 3 jours eleka oka boete to belama wana Yesu Kristo na bavi na biso. To sopi bazemi. To sali ba makambo eza ba abomination na miso ya Nzambe. Balali biso na ndenga nsima ba makambo ebele ya bosoto tosali. Tobimi na bana mikie tosali makambo ebele ya mabe. Bapede pai tosali makambo ebele eza abomination na miso ya Nzambe. Basoyi tozomela ya mibale eza abomination na miso ya Nzambe. Basiberma mibale eza balianso tozosala ya makila. Ozokotisa ambe mobimba ya muntu na kati na vi na yo. Epuis na nzela ya bapratique tozokende kolela mawa na Nzambe. Yango nde esangisi biso, yango nde ebendi biso tokita liboso na nkolo ayoka biso mawa asala biso faveur. Tozolela mawa nayebisa Nzambe esala ngai faveur mokonzi. Tala bapratike oyo nasalaki banda kotangela yango na bakombo loba tala nasalaki oyo yebisa ye nasalaki oyo nalongolaki zemi nabwakaki yango soki na kalamu nabwakaki yango soki na wenze nabwakaki yango soki wapi nakendaki kotika yango na nsima soki ya batima moko ya bato nasalaki boye nayibaki mbongo moko ya bato nabomisa libala moko ya bato nakosela mwasi moko makambo libala na ye kufa tozokende kolela mawa na Nzambe ebele mpe bazali bana na Nzambe bafaux prophétie mabala bato ekufa bana bandoki bafaux prophétie misala ya bato ekufa bavi ya bato ebeba bato ebele bakoma bamalheureux bafaux prophétie a cause ya bana na Nzambe tozokende kolela mawa na Yesu na butu na lelo yebisa mokonzi okela ngai mawa kangola ngai na bapratike ngai moko nasalaki kangola monoko na ngai ekosaka soki nakosi te mwa ete nga soki nake na shop nayebi te kosimba te tozolela mawa na Nzambe na bapratike oyo 3 jours eza nde mpona bapratike oyo biso moko tosalaki bondoki bamakambo ebele ya mabe tosala kotya babiloko na monoko mpo kende kosenga mobali mbongo oyo edomine ye tozokende kolela mawa na Nzambe bamosusu batyaka matiti tozokende kolela mawa na Nzambe boso okufela mama na Afrique kala mama na nga akufi yo mama na akufa kaka bambala na bambala tozoke kolela mawa na Nzambe tolela mawa na Nzambe tokita liboso na ye otikala na Kongo obota te mwana na ngai wana klasi ozwaka mbongo tindela sheri moko botika kala na Kongo tozolela mawa na Yesu Kristo ekita lelo ayoka biso mawa tosopa mitema tokende kolela mawa na ye Amen. tolela mawa na Nzambe na kombo na Yesu Kristo amen. Wana siko toleli mawa na Nzambe na basije mama pesi ubi okomi yango landeli yango tozobelela moto na Nzambe tozoyebisa moto ekita moto ezikisaka nyonso misala basala biso tala ngai Nzambe azoloba na ngai elamba na ngai bakunda ngai na moto akufa bakunda ngai na ye mama Nzambe alobi ngai nalobela bino nano kolobi kutu emission yango te bino ndeko akufa bokoma kotambola na bafoto bandeko na bino na WhatsApp moto soki akufa akufi Bible ezoloba laisser les morts terrer leurs morts bino boli kotika bato bakufa te Saul ake koconvoke mort bino bomoni Samuel abimi mais ntongo bino botambola mutu deja akufa na ekala yo otie foto na WhatsApp statut otie ye otie na Facebook otie ye partout Bible ezoyebisa o nini ntango mutu akufi me biso tokoma kotambola na bato bakufa me ngai bazwi elamba na bake kokunda ngai na batie na kati ya cercueil mutu akufa babi akende na ngai areklamaka nga soki ngai kutu bazwi elamba na ngai Rebeka bake kotiongo na cercueil koko na biso akende yango na lilita ebongo yo kutu okezwa elongi ya mowei mpo mama na monde ténèbre to bavokaka baloba nini boyela biso ka foto na ye foto ya mutu eza mobimba ya mutu mama Nzambe alobela nga pa yango na kolobela yango
Yo komo kotambola na foto yana biso akufa na stati po talaka ye mama kufi. Tonga na saka kokanisa mama na biso. Wana nyonso ba alliance na ba wei mama koti deja na monda ba wei na mokili ba kufi. Yo zui foto na otie apo zui dese azo lela otie wana donc na lela kayo. Na lela kayo ndeko nanga. Na lela ko ya nanga. Tant que ozo lela mutu wana kopesa ekimia ta banda ko ya tika ngai na kende. Samuel abimeli Saul. Alobi po ani okozangisa ngai na repo okozangisa ngai kimia. Pona nini otungisi repo na nganga mtu naza na repo. Mama yo komo ozangisa ba wei kimia. Kotambula na ba foto na bango. Kochaka ba wei partout na ba stati. Ndeko na yo. Ye wana ba moni mutu akanisa ndeko na oto mobali na yo. Njoka mutu akufa. Mama makamane ezebele. Même na ba Facebook partout. Batu bazotia batu bakufa. Réclamation wana nana réclamaka wana liwa. Bele la moto singa wana katana. Soki oza na photo na ena ebi boze ebele botie ba photo stative batu bakufa. Bolongo la photo wana elongi wana parce que mona nga na ko bloquer parce que na yebe importance mamanda malobela nga pona ba photo batu bakufa. Osomona. Bolongo lango. Po yo tongo zo tambwa na mowei photo na ebimi pa na ngai. Na bloquer na face numéro na longo liopo olobani mama Rebecca wana za mabe. Alors moi vena yebisa olongola mutu akufa oyo tia na photo na yo mama eza mabe. Tozobelela moto ekata ba alliance. Moto a séparation kabola biso na ba mibali ya butu. Na ba makanisi ya mabe kaka. Yo kenda soko yo koti na monde ba makanisi bazo bendo penda yaka oyo pozo kende. Nana benga kona liboka cha moto. Nana belela kona kati ya njungu cha moto. Nana kanga na lizita na chasse noire cha moto. Nana diembiso na chambre na chona mutu ambetu cha moto. Nana chona sama kolona loba yelo kwa azaliawa. Bobo sende batu bando loba yatake yaki azaliawa. Arozonga. Nana loba okozonga. Tozobelela moto. E kabola biso. Nana kata omutolo. Ozobelela moto na nzambe. Tozobelela moto na nzambe. Onga lobanga na bota ete. Lobanga na mama na ete. Bota kinga polo kanga. Balobaki yo pambola ngai. Banzambe bapambolaka. Yo zanzamba se po bénir. Yo komi kozwa bénédiction en malédiction. Tozobelela moto. Moto ekabola biso na batu mabe. Onga na okabwana papa na biso ndena zampama. Tozolo babokabwana spirituel. Bitumba tozana weza njoto teza moli ya molimo. Tiaye musika vina yo na spiritualité. Loba papa entre ngai na ye barrière ya moto ya flamme. Soka na buta mona moto zo pela nanda kunanga. Na molimo so alinga réclamer nga nzamba kutana na yo sopa makila koleka makilo ya bimisaki mukola maternité. Peza na nguya. Ozobelela makila na Yesu. Et moto na nzambe pardon. Moto ekita. Na corps. Na âme. Na esprit na yo. Kobanda na mutu na yo wana totiaki ba meshe kukulu. Nzamba lakisa nga mona zaki coiffeuse munene. Nalingi na kata meshe. Nyoka bona kata ya bimi. Oh nzamba lola. Nzamba bomoi. Nini eza na mutu na yo. Nini evandeli yo na mutu. Tozobelela moto na nzambe. Nga mutu ekoma kilo. Nga mutu ebeta akaka. So ebandi kobeta ngai yawa. Mama pasi. Tozobelela moto ekita na mutu na yo wana. Belela moto. Pendant que biso tope basije. Yonde fo belela hakutu moto. Nejo tomboki. Ozo belela moto a suivi. Nyonso eza kati ya nzoto elandela. Moto elandela. Moto na nzambe elandela. Tala ngai batiaki nga boche ya manie. Bakaka na makolo. Po yo mbonga te. Babebisi yo makolo. Babebisi yo maboko. Belela moto ekata basinge zikisa nyonso. Moto ya nzambe etumbaka nyonso. Leka na nuna moto mama. Leka na moto. Ko amesri nobi papa nazo leka na moto. Oh nyonso moto kokuta. Moto ya nzambe na poko leo komelo kwa scanner. O kota nyonso yo kokota etumba. Belela moto na nzambe komelo lokola radio. Oh nyonso ko trouver kati na yo ezikisa. Belela moto komelo lokola échographie. Oh nyonso bako trouver na kati na yo epela.
moto ya nzambe oyo moto ezikisaka nyonso moto ebebisaka nyonso. Bible ezoloba les ténèbres ne régneront point toujours quand le fils de l'homme apparit pour détruire les œuvres des ténèbres. Bebisa nyonso, délivrance appartient à l'Éternel. Yoza punda mokonzi aza na posa na yo na 3 jours oyo mokonzi alinga matazwa kembo na vi na yo. Nani akangi yo? Nani akangi yo? Singa nini ekangi yo? Balobi fongola punda oyo na 3 jours. Nani akanga yo? Loba olota nani? Fongola munoko loba. Loba soki mama olobi mama ngai kingani nga Rebeka naza punda. Papa alinga azwa kembo na vi na nga. Apesi ordre bofongola singa. Bodetache. Belela moto na nzambe. Elongola yo. Bisika batia yo. Na se na mai. Bakiza na ba prison nga na mona nde bakanga nga na se na mai. Azolobo yaya na nga na mokili wana. Oh nzambe. Muko musu na moni babeti nga masasi ya butu. Nakufaki te bango bakasi nakufi nzambe alinga na ke komona makambo eza na se na mai. Bamemi nga na ke kokuta moko famille na biso reni kuna na se na mai aza kokonza mokonzi. Batie nzoto na nga wana. Bango bakasi nga nakufi. Njoka soko ke okufi babomi yo spirituellement babinaka nanu mabina. Yelonga na bango. Baza kobina mama baza kolakelo baza kobola melo nazomona pe nazotala nga bia yende. Oh belela moto loba influence ya mabina na bango na butu babinela ba photo na nga. Baloka ngai. Nana pupolela ko sima mukomusu na lali boye na vandi na vision nazomona mama. Nzamba zolakisa mutu mona zamba mama bolumba zoloka. Nana lokaka yo tumba ina moto nzambe. Moto elokalize na zamba kuna na village natal. Kuna na mai na zamba. Kuna dans l'espace. Prison nini batia yo na sima ndako. Na nzete. Na toilette. Na douche. Belela moto na nzambe. Mama ni na quartier kanga yo. Oh mokili mabe. Belela moto. Belela moto na ndako na yo. Na kati nyonso belela moto. Le feu. Amen. Belela moto na nzambe elonga etalisama. Wana basije na pesi yo po o comprendre po soka ndenge bochu koloba wana boza na posa boyoka. Nini o biso toza koloba o molimo aza koloba na nzela na biso. So makelele ezali boyoka te. Yango tomona prière o ezolandama na mokili mobimba. So tozotia ndeti belela moto ekite bokoyoka eloko te botokobondela na loyenge. Yango monaki ba sujet de prière topesa boye. Yo développer yango fongola yango lisusu. Na molimo kotia kati no ekolongso po biso tozo travailler par rapport à minute na vidéo po to kotisa ngobilo pe bozongo à l'air. Amen bandeko na biso. Parce que bozo zwa vidéo ya 0 heure na retard. Pona ko inviter retard. Yangwana. Alléluia. Nzamba zwa lokumu sima ya prière ya moto. Comme tozwaka lisungi ya molimo mosantu. Molimo alobi bwa mama eza na biso ba mama na ba papa. Toza na bisika to kota. Yoke kanga mwasi panganga nga na viva likambo wana. Ocha mwasi ya bato na libanga fia bato na libanga ovanda na libala ya kisi. Boluka délivrance. Confesser. Luka délivrance ya likambo wana. Okenda pa sango moko boy. Okenda pa papa moko boy. Okenda papa pesanga mwana naza na zemi okeluka mwana panganga ba mama. Molimo alobi wana eza ba alliance. Mukola suke ko réclamer biso. Tobelela moto pe nzambe ya délivrance abelela mawana nzambe comme toza na 3 jours ozolela mawana nzambe pe ozobelela makila na Yesu. Yo mama luka mwana na nzela ya mabe epa ya nzambe te ozangaki patience to yo te bamemi opa muninga bakenda na opanganga. Oh toza na chaîne ya soni na biso lokumu ya Yesu Masiya. Nzamba ye pona kobikisa yo. Confesser pe luka délivrance mwana wana. Azala sauvé sino te nzamba kotuna yo. Pe yo moko. Okata alliance wana. Obima na prison. Lela mawana nzambe pona yango. Parce que nzambe apesa biso ba sujet pamba te. Mama sera loba. Loba poto clôturer prière yo loba. Si de ça. Passé. Oh, parti wana. Amen ba mama. Tulingaki to sambela po.
batango mosusu tozalaka na bazemi fo tolela mawa nzambe likolo na biso moko na bana oyo tobota na bapratike ntango oza na zemi na yo bato mosusu babangaka douleur ya zemi ewumelaka na obota ndeli na famille na biso towumelaka mpo tobota ba 1 semaine ba 5 jours soki eza na bato mosusu bakenda kobota bongo omona ntango azalaki na zemi bandeki kotungola banzete bamisisa kosukola bamakasa moko boye mpo ntango kobota systeme na bango ya famille afete ete yawumela te mpona kobota molimo ya nzambe azoloba sikoyoki eza bapratike moko mabe ifo koluka délivrance epa mwana oyo oboti bongo na yo moko mama oyo bandeki kosala bapratike ya kotungola bamakasa mpo obota owumela te donc ifo tolela mawa nzambe mingi na babiloko nyonso tosalaka pandake toza baignorance nango mais ezalaka nde mabe ekotisaka babondoki biloko ebele bapratike wana ozomona ngai moko nakoki koloba ke eza pamba te molimo ya nzambe azopesa biso sujet oyo ngai nabotaki mwana na ngai na Congo azalaki na mama moko azalaki mama moko voisin bazalaki mpe ndeko ayebaki bakisi nini oyo mwasi asalaka po abota anoki sikoyo azalaki so akebi bazamba na bango akampisi omona elinga banzete apesi ngai na bametisi omona oyo tungola oyo lalisa na mai nde na boye nazalaki kosala me nazalaki etone nga na bilema kongo nazawa nalotaka mama wana na nde moko nakolota mama na ta 5 fois ta 6 fois nalobaki natuna nao nde nini mama ona tuna kaka na ndenge akotuna boni mama oyo azalaka bien basi ngai o mama wana akufa kala nazalaki etone kutu bazokama oyo tuna mama oyo deja ta ba 5 te ba 7 mama akufa naye kocomprendre ke nazalaka na prison ya mama oyo omoni nga nasosolaki yango mpo toza bana na nzambe deja tolongwa deja na kati ya ignorance clôture toluka délivrance mpona yango na oyo molimo apesi biso na yango bisika oyo okutami na mabe senga mawa na nzambe mpe délivrance etalisama toza na deuxième jour yango moi tolobi bongo afin ke yoka ti tobima na prière oyo obima na quelque chose tobondeli na clôture prière na kombo na Yesu Masiya. Papa topesi yo merci yo nde obandaki na biso lokola alpha otamboli na biso lokola Emmanuel mpe osoki na biso lokola omega nzamba bosantu na sanctifie nanu nyonso eza batelefone bavideo na biso tozotia ezaka na telefone nzambe ekomela bana na yo malamu mpe bazwa bakomprendre ezali pense na yo pesa bango maloba badevelope bafongola oyo elobi yo na kati na biso nzambe ya délivrance nayebi osali mpo bato batémoigner me nasengi na yo saint esprit le paraclet sala lisusu batémoignage eyela biso na butu na lelo sala ya kokamwa pendant la nuit kande ndeko na biso alobi na sanzi nayebi te nabenga mosuni soki poso nzamba ya délivrance kende kosanzisa bato biloko balesa bato esengeli ebima kende kolekisa bato mabumu ekota biso na ndoto ekende kobima parce que oza nzambe ya délivrance kangola peuple na yo longola bango bamarke longola bango semence mabe ekoti na nzela bafaux enseignement mpoma nyonso wana na puissance na yo na nkuya ya molimo mosantu mpe esekwisa badon spirituel na bango lolengo olobaki totiki nyonso na maboko na yo nkembo ezongela oyo osala mosala biso tokosala so nini mposo yo moko oza en œuvre yo sala totiki nyonso na maboko no biso toza mposa totatola yo mpo nkembo na yo emonana tobondeli bongo tolobi amen. Amen.